Là, c'est ça. Nasalaka mabolongo na ngai. Na ebandeli nango na tokisaka na bwaki mai wana mpona neutraliser effet ya hormone. Voilà. Nasalaka ngo na tomate ya mbuma yango moni. Tie tomate ya mbuma na ngai. Natie poivron. Na poivron, hein? Très bien. Solution ozomona eza babiloko moko eza fraîche. Eza ndembi. Voilà. Eza céleri. Eza tangawisi. Eza muscade. Eza coup de girafe. Très bien. Eza kupidi. Voilà. Na feuille. Yango nde nazotia po donc tout yango esika moko nyonso. Voilà. Esangisi yango esika moko. Po epesanga retard te tonikaka yango na wenze na machine. Ok. Donc nous avons ni kango tout yango te. Tout arrêté tonikaka na machine po fila na nyonso. Etikala eza mo ba ndi bande muso ediembela. Etikala na grande te ona sur moni yango ndenge ezali. La solution na ngai soki na tie boye na zelo moya te ya ba 30 minutes po eza eloko moko eumelaka nango na moto te. Ezomela ko na taba supu. Eliamaka na nyonso. Mabolongo eliamaka na lipa, eliamaka na kwanga, eliamaka na makemba, eliamaka na fufu, eliamaka na loso. Eponi eloko te. Très bien. C'est un appétit na yo. Là, c'est quoi ne boteka plat combien? Bon, ebandi na 3000 francs. 3000 francs mocho moko. 3000 francs. 3000 tu pas lié assez lié. Oui. Akopela pala bengi peso mutu muso aye la mara bien par rapport. Naza na bakilia oyo baza bautaka na mwa bamboka misika bayala kokomela. Baza loger na hôtel oyo eza awa bamisu baza na hôtel na mopona. Bana mikili badamaka déjà ba mère Rachel bakomaka awa. Voilà. Ça te fait basepelaka. Siko ndongo sala ngo yo mo so arrivé que yo mukolo ngo oza msu mala. Ngo sukui. Oui, tochaka mo ko ko bimisa de mafuta nango no. Te ya za lokola ngulu na biso ya awa te. Ya awa te, poza utaka pe étranger. Oui, tochaka mo moko po apesa couleur ya kitoko. Kongo na bima makoso na biso banini na biso ala so tila moto bimite mafuta. So ba so mafuta moto kolia ngo te. Ozali ozomona yo. Voilà, toujours la ndela. Tango kochaka sani. Ozala décide. Étape ni siko. Na moni na komi na suka awa, komi na étape ya moto akoko lia yango. Biloko ya gumoko. C'est pas possible. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye eyoki miso emoni mingi koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi koloba eza te ya koloba eza te mingi koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi koloba eza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabalamio sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça m'a poussé. Moi, ça m'a quitté belé autre madi. Plus court de la pause, mais ça, Kobenga, la Maradona en Afrique, toujours d'un millier. Na gauche, même pas d'émission, on a remercié la boss, Nabiso Bisika Bozali, boss, Roni Malundama, boss Yannick, sans oublier, boss Checking à Londres, voilà, Mouta Simbi, ma solo à réalisation. Pourquoi pas les remercier? Bah, s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, bah, bonne Yabiso, nous remercier, bien qu'on a un beau ça, la rappeler, bah, commenter, un beau like, un beau partager pour moi. Il y a un autre pays, ça ma casse, côte à côte, ton message toujours comme d'habitude. Si ma caméra, là, on a mon caméraman, Josué Mungu. Moi, je suis auto sané lelo découvert tout ça comme d'habitude micro to bête à peine sur la bilo rolia ça c'est l'émission bilo rolia to préféré qui tout ça l'émission ya
découverte ndenge basalaka makoso makoso mabolongo makoso ya pilipili vraiment ebi ke kosepelisa baboye na biso nyonso de bobosana te bosalaka exercice ya bacommentaire na bino mataka bolaikaka bopartageaka place oyo na telema eza bongo na commune ya Ngiringi oyo eza frontière entre Kimbangu na Ngiringi donc prince oyo babenga yango bongo ya elenge sa soteli côté gauche nanga ekenda ti bypass Monga Fula et puis côté droite nanga ekenda ti Mariano Bimana Prince Kassavo Bunde boyebi ka no expliquer par rapport à itinéraire te préféra que tout ça lango awa parce que base moreza awa restaurant moreza awa mama wa lambaga makoso wana kitoko makasi bana poto bana partout dans le monde dans le lobo yeba soki toroyeba soki toroyeba ngana bino toroyeba soki makoso bimara na nyama nini ezaka partie nini ngaye ba commentaire mata vraiment ba commentaire ba ndeko na ba s'abonner te pardon vous s'abonner s'il vous plaît vous s'abonner na chaîne pour s'abonner sur émission côté mbama une notification de oyela yo et puis tous appels na Facebook ya biso podcast et côté ti na TikTok donc mo ba extrait na biso émission dans le chat yango ba TikTok wana pana pour ça pena ba ba landa biso bo bima me ya ndamu na TikTok bo bimba ana kata chaîne ya biso podcast mo réel vraiment fongola ngana kota vraiment na venir Nzombo bisika oyo yeko sona mère moko lamba pela mabolo pilipili kitoko makasi mais ngapi na omekati na message ko meka toujours tokoyeba ta ngo be pisi nini basoma makoso ngo wapi ezana na partie nyama nini nyonso wana tokoyeba ngo na émission lelo esenga ba commentaire na bino mata ba j'aime na bino bo partager le baka TV za radio te na koma na base na so na mère après nous nous kala mingi merci beaucoup. Voilà très cher amis internautes de Baka TV za radio te to déjà musa na biso na bino to ko zopena ta ko kota ko sa émission biloko ko lia ba biloko musu ba ndeko musu ba yeba ko lamba on te partir be émission on est vraiment to zo la kisabino ne ba lamba ngo to pesa pene lengi na za déjà na base ana mère o ba biye mutakanga ko to bia sala kama ko sa piti ma bolongo wana donc dans les bons pesa ngata so ana maman bonjour maman. Bonjour maman. Comment on allez? Comment on a maman Charlotte? Maman Charlotte à tous ça. Nous allons venir Nzombo sur Elengesa. Ok, maman Charlotte, tu préfères toi pas parce que tu vas ça on a biom to kanga koto yo bitile biso no idéologie no ezaka nene pour ça la biloko ba pakoso mabolongo pilipili. Olamba ezala do. Ok. Olamba ezala do. So ngamba pesi yango. Masho mwese mwa mbongo. Kolamba ezado. Voilà. Soki nzamba apesi yango eko compliqué ote po ozala sur na ba client na. Voilà, c'est ça. Na sala ma bolongo na ngai. Na ebandeli nango na tokisaka na bwaki mai wana po na neutraliser effet ya formol. Voilà. Na sala ngo na tomate mbuma yango moni. C'est tomate mbuma na ngai. Na che poivron. Na poivron hein. Très bien. Solution aux homona eza babiloko moko eza fraîche. Eza ndembi. Voilà. Eza céleri. Eza tangawisi. Eza muscade. Eza coup de girafe. Très bien. Eza kupidi. Voilà. Na feuille. Yango nde na zocha po et donc tout yango esika moko nyonso. Voilà. Sangisi yango esika moko. Po epesa nga retard te tonika yango na wenze na machine. Ok. Donc nous avons ni kango tout en route. Tout a raté tonika na machine po et filana nyonso et tika na eza mo ba ndi bande muso e bien de la tika na grande te on a sur moni yango ndenge ezali. La solution na ngai soki na cheboye na zero moya te ya ba 30 minutes po eza eloko moko e umelaka nango na moto te. Ok. Eza eloko ezalaka makasi te po e umela. Voilà. Si ozomona bakilia bazoya nazalaka na bakilia na nga ata aza na ville akopelisa moto c'est sûr il faut akoma kaka awa oalia nasalaka eloko te ke olia ozala décide nalamba de façon ke soki oye okangama voilà tikala voilà eleli na nga moko na ndako yango na memati na maleo ndenge nalambaka na ndako ndenge nalambelaka na kala mama Charlotte kati maloba te tomona kaka mabolongo makoso toyebaka te bimaka na nyama nini ezaka partie ya nyama nini oko etalisa biso kote wana. Bon, eza biloko ezowuta na bapays étranger. Ok. Na komeka kolandela analyse mwa moke ezali ba genou ya cheval. Ok. Eza ba genou ya cheval yango nde tozosala. Mais na bato baza kosepela nango bazomema ngo kaka lokola makoso. Makoso donc yango na yango différence eza entre on a makoso hein. Eza na différence te yango ko toza na elengi koleka na makoso. Oza be lo bosa biso ngula kapela te bango tshila biso yango. Lelo to ngana na liango te. Lelo bali boso na mena meka ngo.
lelo ozali awa sikobeta na lisolo sikoyo bokenda kosomba ngo wapi mpona moni oza deja ntongo bani deja kolamba bokende na kosomba ngo wapi bosomba bakilo combien par kilo basalaka bete biso na lisolo kote wana vraiment bosomba ngo na marché nini tie ya awa bosalaka ndenge nini biloko oyo tozosomba ngo na marché na biso ya gambela awa na bachambre fade na gambela neti awa omoni yo moko établissement eza ya moke te eza ya monene tosombaka par kilo te sombaka carton bon neti combien carton nango Rachel aza ndeko na ngai ndakende ya kosala oza nikimaka mpona olamba Rachel yango opesanga prix ya carton mabolongo carton mabolongo eza na valeur ya 130 000 po tokabola charge na ntongo efonaki mpe bana mare abi 20 kilo ye mpe alamukaka na ntongo ye ake egambela nga nazwi relève ya kolamba siko nde ezalaka bon par nalika carte nde ezalaka 20 kilo bon ekota bamakolo combien bino bokataka yango awa to bakatela bino kaka kuna tokataka kaka kuna na gambela bokonta mpe bandambo makolo yango nde ezala ezala bacombien mpe Rachel nombre de mabolongo na kati ya carton ya 20 kilo ekotaka combien de carton de mabolongo 25 soit 25 pièces et par rapport nde boteka yango mwa bénéfice ezalaka ekosunga mpe eweki te nakota mwa likelemba moko boye nazwi bénéfice nanga nabwaki kuna alikelemba nasali boye mwa capital mpe etourne nango ka nde ezalaka na commerce nyonso ezalaka na avantage ezalaka na badesavantage voilà c'est ça ekozala na mokolo mosusu okoteka mpe osepeli mokolo mosusu mpo oleli c'est comme ça mais ya mwa moke oyo nzambe asungaka kaka motoki te na mosala ozosala motoki wana il faut bika nango ezangaka te ezalaka merci beaucoup mama Rachel ozolamba mabolongo sikoyo ni mabolongo oyo mpona kolia yango estce so moto abali yango nalipa kolia estce moto abali yango nakwanga kolia estce na loso ekoliama estce na fufu ekoliama telisa biso nani eponaka eloko akolia te lokola eza ya solo ezobima lokola ntaba eliamaka na nyonso mabolongo eliamaka na lipa eliamaka na kwanga eliamaka na makemba eliamaka na fufu eliamaka na loso eponi eloko te très bien sinon apeti na yo siko nde botekaka plat combien bon ebandi na 3000 francs 3000 francs morceau 3000 francs mutu mpe alie mpe asepeli mpe akopela pale abengi mpe so mutu mosu aye alambaka bien par rapport naza na bakiliya oyo baza bautaka na mwa bamboka misika bayaka kokomela baza loge na hotel oyo eza awa bamisu baza na hotel na mopona bana mikili badamaka déjà bamare Rachel bakomaka awa basalaka satisfait basepelaka siko ndenge osalaka yango yo moko so arrive ke yo mokolo yango oza misu malade otike misu ndeko toleki to mwana moko asala yango est ce que batémoignage mpe malamu ezalaka ke mama mwana otikaka nalambi malamu ezalaka mpe oui ezali dansi oyaki awa ntango ozoluka mpo mona nga omonaki jeune fille nde azaye kolamba okutaki ngai te aza déjà formé fils pesaka kopo na tia huile pesaka kopo moko otyaka mosuku huile oui totyaka mobilisa mafuta nango no te ye aza lokola ngulu na biso ya awa te po eza eutaka mpe étranger totyaka mwa huile moko mpo apesa couleur ya kitoko mponga na bima makoso na biso banini na biso ala so otyela moto ebimi te mafuta soki basiso mafuta moto okolia yango te ozali awa ozomona voilà tozolandela ntango okotyaka sani okozala desi te yo merci beaucoup voilà tvza radio te très cher ami internaute toyaki lelo kolakisa ndenge balambaka mpena mabolongo oyo bato ebele bayebi banakimi bakota na idéologie ya pilipili mare alamba yango awa bomona technique bamoni bepise atie explike biso ndenge atiaka bepise na ye epuis atokisaka yango nanu mpo bwaka mai wana mpona kokima mwa formol parce que lelo oyo bandeko ebele bazobela bamaladi bazoyeba te biloko toliaka bachambre froide oyo avant tolamba yango il faut tobwaka mai totokisi yango tobwaki mai ememaka formol nyonso me bandeko mosusu bayebaka te akosombaka biloko alamba buyo aza te kaka bongo atie bepise nono yango motu tozovimbaka bagenu yango motu tozobelaka babalada bagoutegoutte eke mpe kitoko te mare lelo sobeta so idéologie ndenge mpena balambaka biloko ya chambre froide ndenge balambaka mpena mabolongo j'espère que bomona akuti liako bakisa mafuta mama maloba eza mpa nao naza koyebisa kaka na baninga na ngai ya malewa voilà
eloko ezali ke population eza kolia tolambaka yango na motema mabe te. Très bien. tosalaka yango na de façon ke te moto alie Voilà. ake malamu aza bonne santé olobi aya kozongela yo Si. po soki moto alie asepeli te akei na bainquiétude seke yo oza koboma marché. Voilà. La bonne boka toli bana poto bana partout dans le monde bo ça l'exercice parce que d'habitude et ben micho boyende la sera pas belé ba olamba te ba yebaka olamba ba micho libale belé pe ba kota idoje mo olamba olamba za etila ka pona biso basité ba mi balbe ba komala ba olamba donc tant aza na parler na uti bana poto ba za uti ma boulot na e atale micho ya biso podcast amoni el maka nenga no sala micho bala mama koso magolongo abandi pe ko sala exercice na e kuna mais na éviter sur le bisagu ou le bisagu les pas ma Charlotte au mécango allez to mesona to mécango je sais munga pour te couper ça va point ma Charlotte si on nous a bocha ni bocha musuni bocha mwamba to bocha musuni to chaka mwamba te voilà à part ya solution ya ndembi bomoni wana na chaka yango beni ya ngombe na cheli tungulu voilà na cube nanga aromate qui bezala mabete na bilo bezala mabete qui bezala mabe soki olekisi dose. OK. soki olekisi dose nde oza koboma na quantité ya biloko na nga wana nakotia kibi na nga kaka moko. OK. nakotia kibi moko po ndenge eza awa. Voilà. eza déjà na quantité natie matungulu na bubeni na aromate na nga moko. OK. Biloko ekoti épice ebele mais baba biloko so l'équipe épice ebele muso ezala goût mabe. jamais eloko kokozala na goût mabe et puis si ya koleka na surtout nazotia yo moko ozomona quantité. Voilà, voilà. eza ndenge eza eza déjà quart ya carton. Très bien. eza quart ya carton. Voilà. omona ke na kibi moko ekozala na mosusu amoneka azolamba quart azwi bakibi mibale misato atie. Voilà, c'est ça. mais na quart wana na tie po soki nazolamba kilo nakobuka ndambo. Voilà. na tie ndambo. de façon ke te eyokana te na minoko ya bato. Voilà, c'est ça. OK. sikoyo nde eza boye mpo na yo ma Charlotte po ebela mpena mpo babali yango esengaka esala au moins combien de minutes combien de heures? ndenge efandi na moto wana ekendaka plusieurs ya 50 minutes juste na longoli yango. donc eza so eza 30 minutes nalia yango boye na beli mpe okolia yango te mpo makila nango na kati ya esili na eza kosene na. OK ma Charlotte sikoyo te kosomba yango boyaka nango bongo mpona kosokola yango bosokola yango mpe na combien de mai parce que biloko bamosusu bazalaka aya nango musuni aya nango matembele te mpo matembelezaka na zero musuni aya mosusu mai moko kaka nozwa biso de mai yo sikoyo nolambaka na restaurant nango boye nolambaka baspécialiste côté bamotali misuni dosala misuni nango bongo bosokola yango na combien de mai? naza sur cameraman nde na nga akomi na retard soki akomaki avant alingaki alexa bino ndenge baza kosokola yango. OK. naza na nzungu ya monene basalelaka biloko sokolaka yango deux fois sokola mai ya liboso sokola mai ya mibale. Très bien. otango topesi nano kuna bakata yango tokopesa katakata condition atia yango na mabele te. OK. atia yango na esika ya mabe te sombaka carton totie wana akati yango achelinga directement na kati ya sachet eza bien protégé. Voilà. Ah mais bapetsa bakati na bino bamisuni bayibaka bolandela bango oza reve bao bayibaka bango basi na bango baliaka biloko ya ndambo nde bazwapapa okozwa tan te mpo ntango ozwa na wenze na ntongo. Voilà. moyo surveille eza te mpo motema ezali osomba litungulu motema ezali osomba ndembi nyonso wana ntango yo otikeli ye kaka charge yo oprotege kaka façon ya kosalela yo. Voilà, c'est ça. biloko nange ezala kaka propre ezwa salite te. OK. ntango azoyiba mikumba na ye moko kumba na ye mere sikoyo mama loko yokanga koto spécialiste kota makambo etali misuni nde olambaka boye na journée olambaka kaka tour moko tozala batour ebele par rapport te nasalaka kaka tour moko. tour moko kaka nasalaka kaka tour moko eza kaka yango moko awa te. OK. maleo omoni awa eza mibale. eza mibale moko eza awa moko eza na aveni mombele na yolo médical sur université. donc alimete wana boza mpe lisusu mosusu eza wana soki oke wana awa soki oye otuni nazoluka epai maison ya Rachel. soki okomi kuna okotuna nazoluka epai ya papa Jano. kuna kotia mwa mobali awa mwa Rachel ye mo azali. soki okomi kuna okokuta papa Jano wana vie na nga moko soki okuti okokuta ye ya mbiji ya monene aza wana. Voilà.
awa tellement maison tobandaki koluka kaka na pressé nde bozomona tozolambela na liboso mais kuna toza na nsima vraiment na kati ya cuisine. Ok, vous êtes déjà à peu près combien des années banda bani masolo awa na kati ya baza? Bon awa eza kozonga lokola deuxième tour na espace oyo ya solo place oyo efongwamaka na 2015 awa na avenue Nzombo awa. Bisa mpe kombo espace mpo baoyeke bato baoya baoluka baya epuis opesa mpe numéro ya téléphone mpona bandeko mosusu balingaka livraison à domicile. Espace eza maison la voix de Dieu. Ok, maison la voix de Dieu. Maison la voix de Dieu. Fongwamaki awa na 2015 mwa kokoso ya esika bakolo esika oyebi bazalaka ozoteka moni kaka vente ezali bitumba ezangaka te. Très bien. Nde tosalaki mwa kolongwa. Voilà. tokendaki kosinstalle na yolo médical mais kuna propre ça fait déjà il y a 9 ans banda efanda kuna eninganaka te akoma kaka kobota nde bana na ye. En tout cas, bon comprendre kaka eza mbiasi mare lokola bagene ebele baliaka awa tumbola ye wana bakiliya nde baotumbola wana ya biso abi mobali na ye. Voilà, très chers amis internautes, vous comprenez déjà par rapport bandeko basala ba exercice royer ko la déjà rolamba. Boye rolaka déjà mamde banda kilelo, to la semaine balambaka. Makoso mabolongo ah maman de expliquer biso pena, moi bino mo ko choisir la couleur la mer. Eh comme de pena pena ko bela. Ah, ga ina ko meka ngolelo. Moi je suis là ngana zo toka. Les autres mis à solo moi qui toko. Les autres solo na côté la caméra très cher amis internautes. Bon, on va vraiment. Donc solo aux obima ou c'est quand on lit resto sala ngombe te. Na mun noko ezapeka kitoko makasi. Donc bande ko bele balinga ko leble ka chambre qualité. Boye ba technique ya rolambela ngo. Bona na mama Rachel ninga zo ko expliquer biso bilo ka chambre pour balamba ngo d'habiter. Avant la mango tokisa ngo na première maya moto bwaki mayi wana et même ma forme nyoso ke la maye wo. Après ça, on va nous la biloko non même vous souriez ba tout la mbara so tende nini ya ba tembe ba on la la chambre qualité la ya ma tembe za mabete za malamu mais solo ngo eza wapi matiti pe ya bien te comme suni pembeni kitoko na munoko mogu donc ni maman zo sala kaka to pese moi ta balusaka ne na ba kaka na zo no kala mingi te merci beaucoup ba commentaire ka ne mata et ça nga plaki kitoko makasi merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala namoni nakomi na suka awa ekomi na etape ya moto akokolia yango nakomi na kokende na kokita yango voilà ekende na plateau babanda vente mais boyebaka neni kebeli boyeba le mai par rapport à deux amani so misu na ngai eyebi déjà ke sauce na ngai ndenge ekomi awa eza déjà prêt ya solo oui mais bododaka te mekano bo yo mekano te naza déjà na expérience wana ya kolamba ça fait déjà 6 ans ok na makambo tu as un sentiment ya kosala biloko oyo mama Rachel biloko oyo bonge j'espère ozomona kaka ke te nazokende voilà ata na meki yango te liboko na ngai eza déjà na quantité eyebi bien ke mungo na tie ekoleka te ekozala exact très bien so sentiment osala yango bona apesa yango bon naza nano mwana oyo abotami na maboko ya mama Malewa ok mama na ngai azalaki mama Malewa enda formai nga na mosala oyo yango tozokenda kocontinue yango mpe tozobokola bakoko mwa malamu parce que bana mosusu ata mama osala Malewa akipene te sokoli mwana mo mpe na kopie oyo mama ndo osala asikaki mwa malamu ezalaka bongo no parce que kozala bana ya mwana mosusu otinda baboyile mosusu balingaka te voilà balingaka te voilà mama aboti biso tozalaki basi misato bazalaki conseil confie na ngai mingi esenga alobi nazomona oza na don kangama na ngai okobota okozala desi te voilà
mosala na kisenga yango ezo bokolela nga bana lelo mama sikoyo bolamba boye basa mibala bato mabala baya kolia biloko awa soki alie na ndako nazokoka soki kolia te moti mosala mpe mabe ozobebisa mabala bato neti biloko asosa boye vraiment ndingo tiesakalaka na kati tosalaka mabe te yaya nayebisaka bango mosusu ayebisaki nga alobi mama na komemela o mwasi na nga olakisa ye kosala makayabo bon soki aye na koboya te nakoyamba ye ok nakoyamba ye na kolakisa ye wana soki mpo na yo eza nango na ndenge mabe te eza kaka basi bayeba nde kolamba bandako l'essentiel eza kaka ayeba nde kolamba mpona kondima te ke te ere nyonso ayaka kaka liaka ere nyonso ayaka aliaka kaka pourtant abimisaki mbongo na ye abalaka yeba beke te moto oyo abali ya kozwa charge na ye très bien c'est ça yango nasa soki omoni ke te kuna esimbi te yaka na ye awa mama rachel aza matata boyoki ya eza te kede mama rachel alambaka mabolongo na ye makoso na ye boye o atiaka azakalaka te azokongie basa mabala mosusu bayebaka na bango kolamba mibali na bango te to mobali deja ye awa na restaurant oyo alie na ye mwasi tuna mobali papa mikolo oyo ozolia te mobali okoyebi biso te na mare moko bazolambaka bien okoki ota be courage oye mpe par rapport balakisi oni balambaka eza ngo ndenge mabe te sikoyo biloko deja ebeli fo tomeka mpe kana ezalaka nga cameraman na nga apres tokotia bapo tokoyeba si réellement marakachel alobi eza esolo eske biloko ya marakachel ebisa guya biloko mosusu wana toliaka formali wana to ebisa gu mosusu epuis atie wana toyeba par rapport à parole de l'obaka, commentaire na bino mata vraiment partage na bino ba on va s'abonner si vous voulez vous abonner na chaîne parce que mission bilo rolamba déjà kotaki to kokene beta par tap to kokene bilo nyoso bolinga wala bomona donc ba surprise ya pene belé no bakaka vous a toujours branché connecté na zo mino kala mingi te merci beaucoup ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala voilà très cher ami internaute na bandeko balie pena makoso babali yango na fufu donc baosala mwa commentaire toyeba soki nga fana lia fana yoka na bango so bapesi déjà idéologie ndenge na olia donc bonjour yaya kombo nani Yaibra. Yaibra to. Yaibra donc kolo idéologie. Ya solo Donc so moni biso toza awa c'est makambo ya danger. Ya solo. Mais alambaka bien. Neto yaka awa chaque temps avant to ki ba code. Neto bamula na biso awa. On mona biso neto zaka awa. Toi na préparation to nito ki cop mais avant to ki cop faut to liana. Faut bambana tolo. Faut bambana tolo. To bambi tolo wana et puis ça nesco force ya ki cop. Donc to damana biso et pas mère na biso. Si connait mère ça la boss idéologie na ya mabolongo bo. Ona yendo liongo bo. Yo ke onde. Le bébé là yo betaka tout ka ba mpanjango no comprendre. Ça bon. Au mère alamba ne kitoko. Donc awa penza le bébé là ça moi. Et ça on peut ça ba mbote, profiter faire ba mbote na. Na pesi ba mbote na ngai na base na ngai nyoso ya central bo moko ki ngabwa toujours. Voilà. Na bosanité ba masa na ngai nyoso tout on a kola na bango na on a yebi na open na yebi te ba mbote na bino. Voilà. Na pesi ba mbote na ba pinga nyonso otu ya kingabwa o bayebi nga ya Ibrayo central bo moko toza toujours na monde ya boulot to lembate voilà bino pe na pesi bino pe mbote bino pe ba journaliste. Voilà, merci beaucoup ya Ibrayo kani na mbande ko za mpandi zo pela ga mayo lo bate mo commentaire no pardon commentaire oliete OK on est sur OK on mabe pour ce qu'on bien on tcha commentaire te alors qu'il est sur la lobara te c'est bilo pe les qui trop makasi donc kala mingi te biso pe to goûter après to zo le kala mingi te merci beaucoup mingi ko lobisa te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba weliwa begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give the season na olia obomona o elmo abula fumo po ali so lia makoso te azaka musulman sikoyo nga na olia yona che nga lokona ko kapena ko dia pena mingi te ba do sa ba komateur elmo alia ka dia mais o wa be olia de Kuti rana na lia na sa komateur si ma pardon oli misanga moto lo moto ah allez là ah bah maman les bangs na zoka biloko ya gumoko c'est pas possible en tout cas na lié vraiment na lié en tout cas mère oyo aza somo da terrible parce que biloko oyo nde nakaniselaki vraiment ke kozala mabe na oto mpena gu na lie biloko omoni nasilisi gu la fufu nasilisi biloko nyonso donc mpona olakisa bandeko ke te mpe eza radio te ndeko ayebaka kolambaka makoso mabolongo te à partir émission yekola elamba donc mère ndenge alobaki eke mpe kaka ndenge alobaki nga mpo na nga mère sur 10 azwi 7 mpo na nga parce que so ozwi 7 sur 10 eza ebele 7 sur 10 eza ebele mabe so ozwaki 4 7 déjà nayebi ke par rapport tokoluka tokota surtout ça badécouverte mosu biloko olia mosu natelema na mpona kosowa na mère 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 félicitation parce que olambi kitoko makasi na flatte oyo te olambi kitoko makasi nde bandeko wana basala bacommentaire wana nga asala oka bakoteli yo mpo baliaka deya na base ngana moto auti place mosusu na ye na corps étranger na ye na mabele tobeti lisolo na goûter en tout cas félicitation merci olambi kitoko makasi yebisaka bato secret na yo eza nini mpona kolamba kitoko boye mama Rachel secret eza nini mare yebisa biso secret na esaki yo na ebandeli eza don donc voilà nzambe nde apesaka oyebana kozala maîtrise batiaka biloko na moto na motema mbangu te soki otie biloko na moto oza kolamba azala motema ya koki voilà c'est ça soki oyebi kaka allure na yo ke te lokola natie biloko na nga oyo il faut nazala passion ya kosupporte eloko elambama ebela très bien baliaka biloko na motema kokita oza na motema likolo kolia eloko ya mabe elobi bakinoa ke okorate nzoko likolo ya likelele bien dit mère aza mingi ya koloba te en tout cas mpo liloba no pasuka par rapport au PCP espace kombo lisusu mpe numéro ya telefone mpona bandeko mosusu baza mosika baza na ngiringiri te baza bakomi mosusu balingwala bana balemba bana bamatete bana cangu bana mposa balia bakocontacte mare oyo livre bango kaka ndenge ezalaka esa penaki to makasi toza nano na allure ya livraison te parce que bana mingi ozomona baza bana classe atangaka peut-être kokozala na besoin ya livraison bango eza déjà on na bango ya classe moto akoya kolivre yo biloko akozala te mais nazalaka na nga awa na nzombo chaque jour le 1er au 30 nazalaka awa parce que naza na bakilio ebele oyo basepelaka na biloko oyo bayaka kolia awa bamarie bazali baoyo mpe baza baotiki basi na bango na bamboka mosusu bazali bayaka bakomaka awa baliaka awa moyen ya kotia absence ezalaka te nazalaka chaque jour naza na avenue nzombo numéro 1 sur elengesa
maison kombo nango maison la voix de Dieu na sur ozomona voilà mamero wana soki oye ozala satisfait voilà na eloko nyonso kolia ta mosusu bino bomoni bato ba apprécier mabolongo voilà mais nyonso ezalaka apprécier et puis à la prochaine tour on découvre biloko so lamba tout ça pour to benga yo to yakile olobela mabolongo lobi to yo lobela loko be lobi to koya to no ya parce que tout le monde déjà awa loboka mereze loboko moi bien on a oekuka continue là numéro de téléphone est 089 65 16 103. Ok, 089 65 16 103. Donc, so bengi bon aussi maman Rachel y est mort vraiment pour encourager mais ah mère nataka mission à na sepel ngapi na oyana moi obenga pour on peut savoir itinéraire bien obenga na numéro on a vraiment mère na biso ba dédicace ezali pour to chiter na biso. Bon, mbote ya liboso na pesi na bakiliya nyonso bakomela kanga awa ba obaliaka awa na pesi bango mbote na pesi bango journée malamu malgré bazana nzila na ba volant na bango on aza mingi mama malewa ba chauffeur à moto oh là là mama nyema nzila na ba moto pesi bango mbote mingi bisika bazali soki ba moninga baya na zana posa bango ba oyo pe nanu bakoma te boya tozana secret moko deboula fufu 500 francs yo lia la ngawa deboula badi 500 bambi tolo pour 500 baya ba ozala satisfait ba rolia ba rosepela voilà apesi mbote na famille kabengele libota na ngai mobimba salut bango okolo molamba voilà merci beaucoup maman en tout cas très gentil maman Rachel a biso bien ndela lobaka te beza radio te toyaki lelo pour kolobela mambo etali makoso mabolongo parce que phénomène on a Kinshasa comme tous les quatre coins à Kinshasa au moins moi nzunga ma famille ba sala makoso pilipili mabolongo pilipili to préféra ki to yekoyeba secret eloko ngo ezaka nini maman Rachel elo abete biso lisolo secret za la koyeba musala donc abande pene bande ndenga ataki ba ataki biloko na moto ndenga tiba épice na ye abeti pena lisolo épice ni nataka mi omoni j'espère que bande ko belé ba ozopena ta ko lande émission oyo ba tia ba commentaire par rapport à ndenge maman lobeli te ba soki makambo pe na bon ya solo puis to gutango ezaki trop makasi bande ko pena kutena maleo apesi ba témoignage abe pona mère ah lamba makasi pona bande ko baza libanda balinga ba ya pena na restaurant ba ko lia eza venu nzombo sur elenge sa oyo eza frontière kimbangu na ngiringiri direction elenge sa oyo so sa tina bypass bima présent biso fachi beto sa prince mati bypass et puis koto ekena ti mariole ma prince Kasavubu donc l'auto yaki awa pona robeta lisolo ya makoso na bagaka oyo aliete alela bomanga libanga na zoka toujours na mile les bongo na cameraman nga Josué Mbungu auto yaki a sur le terrain ki lisolo ndenge ke penza TV za lote ba commentaire na bino matali na lobi kaka to kotiti na TikTok ba ndeko balinga bazo ba parti ya ba émission na biso bobeta ya biso podcast na TikTok bo mona wana bo mona ba partir sekisa ne bo mesana et puis bande ko ba s'abonner bo s'abonner na chaîne bo nganga bo tala émission bo beta ka ko ba chaîne non so comme déjà abonné quand on lance l'émission notification matara wana mona ke te ya biso podcast ko émission na kota na to kota la ngana baneto bima la lebe mission bande baneti na suka osali moi o like osali moi commentaire ngo pesa biso bakasa ko sabe mission kitoko bande ko bosa ba commentaire en tout cas merci na bino vraiment commentaire na bino ezo pesa biso makasi ya ko sabe mission kitoko puis na ko merci na ba boss na biso parce que na grâce na bino to komi ko sabe mission kitoko boto ko ti ba idéologie sabe mission bino ko lia mo boss Roni Malundama mo boss Yannick Malundama sans oublier mo boss checking na Londres muta simbi masolo ya réalisation kuna ko mekate pour comment remercier famille Mathieu la mona bongo maman Laura Chou motema ya boss live famille Mathieu la ba gros bisous et puis na pesi bambo te directement na bateau nyoso ba soutenir nga loko la base nanga mobimba mon vieux Freddy Ngoma les coutumiers sans oublier Gloria Gonda la fille en couleur glo na pesi mbote na mon manager privé depuis France na Paris merci ngama ba manager ba artiste nyonso manager ba musicien ba comédien ba danseur ba danseuse ba journaliste manager na biso mon vieux bambote belé et puis bambote ba nyonso bomba linga elle mare de la presse sans oublier ma famille Mialou Kéré Mialou en Allemagne Tichip Mialou à Paris Sephora Mialou ma petite sœur chérie sans oublier notre cadet Andu Mialou pourquoi pas pesa bambote na ba nga doso bébé winner gratis Valencia je vous aime vraiment beaucoup donc puis bambote na ba tout nyonso pena ba rappela so fadi bo mafuna kota na chaîne podcast na kene holandela ni ne kota ki kuna ngale na bino fort bo konte toujours ko ça ba exercice wana tozana toujours na milieu na biso mbote sous na mon vieux de best
papa na bestera zola kambisa munene mtakanga ngiri wana so ye méga 1000 francs kuna ko buka na te méga 1000 francs sans oublier des carénés joka makasi mambo tebele na les labino pene grave ba la souhaiter pour moi joyeux anniversaire na mon petit frère so na souhaiter te akosilika mon petit frère chéri Jordan Marquis. Aujourd'hui c'est ton jour babi profiter na moko lelo lia mela sepela paso la nyoso ngamo na futa to sala okandi lo sala kanino bakaka soki non na kufite soki penza mbazongite ngana bino to kokutana à la prochaine émission. Quant à moi je vous dis bye. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu te opesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika essentiel tokomi mingi akolobeza te mingi akolobeza te matoye yoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te